bon week-end à tout le monde, bon week-end de partout vous êtes. Nous c'est Alpha Kitchen. Nous sommes ici à la commune de Matete. Tous autant kaka na cadre ya ba menu ozo senga le tous na commune ya Matete, précisément entre quartier Batandu et puis Maindombe toye kokuta na mama na biso ba benga kae Colombo Kadakoto yende mta 6 millions kokota ça vraiment on va un peu d'essayer à ko solana ye. Parce que ça place ma terrasse c'est ça qui belé hein tout le monde a ça la kamipandi na ye asala kana biloko akati ya ngombe to ye ko sola na ye a expliquer biso clairement na kata biloko akati ya ngombe pourquoi il a préféré ko sala mipandi ya kotis et pourquoi a préféré ko lamba biloko akati ya ngombe awa na couloir ya Williams. Viens biso senga ya na ngai attention un moto. Maman mbote ya mbote moni watu na bar terrasse mais tout le monde ozolamba ozotumba mipandi ya kotisa ozotumba nini siko yebisa biso nano osala kotumba nini osala nini o eza posa ngombe euti na batwa ndeto saboto melto tolamba yango pona batama kwiti masanga mutu zaza soulager mais la bien fait le moko soupe falia donc ya biloko batakwiti bato ya biloko batakwiti ya mutu amela masanga o pena ki ameli avant mela masanga falia soupe mama Colombo mwana baboma be pisi na kati na zo mona na taka son edenga s'il te plaît on zo be pisi na taka seleli ndembi na tie solo matungulu elenga ngombe na essence tata biloko essence na biloko susu essence mais ya kibe tozani pa le quoi poussière eza essence to kena onjo tunika bote kana paquet essence ande suka masolo to tanga litungulu na matungulu na solo na ai na ndembe sili no tango boye to kapanda combien minutes et toka après 10 minutes ba liko toka ko tsa l'huile te yango moko ya kana huile nango e bimiso boki pilipili to tsaka mopandi so mdalingi pilipili be to tie nde to lamba bongo. Attends, Colomboka, nous sommes ici à la commune de Matete. Vraiment toko zelayo pe tango banda ko saisonner Thompson na yo, tango banda saisonner pe mi pandi na yo. On expliquer biso ba épices ni no salelaka. Suivons avec 800 songa. O be épices hein? Voilà, on épices ya Thompson to ya mi pandi. Thompson na cuisse. Be épices ya Thompson na tige. Ndeza boye na te poussière na nga marinade, na te essence, na te essence. Ba te mélange. Ndoto somba kuna me paquet na ngo ba te ko mo 1000 francs. Biso soma ba te ba mélange elenga ya so. Essence te ba oyo ba kibi ya mutu ya ngombe. To tia ngo na mpanzi na Thompson. Po Thompson elemba kitoko. Sosa matunguna na osala. Fena ta marinade. Na lenga ngombe. Na tango na biloko na o séjourner na te elengelengi oyo kako olokangami elengelenge ngoyo bateka ngo ka 100 francs na windi e na be pisi tout so le na tsaka na te tom so na otumba Thompson ngebeli na kati chou mayonnaise vinaigre na teli mutu plat na ngai ni ba Thompson na minele 25 plus na tsaka oyo eza vinaigre oyo eza mayonnaise oyo eza ba tomate mbuma oyo chou oh china na sela Thompson na mipandi na ngana tumba pe mipandi na tumba na telisa ngote na taka poussière essence na kiba marinade na lengelenge sili compagnie na sela na Thompson na taka ba onza te tele comme rouge na taka ngote bilo na taka na sejona ka yango na lenga ngombe yango bomoni bino moko so c'est bon, maman Colomboka. Tout le monde dit vraiment Colomboka, je vais laisser le temps 800, le temps pour lui. Azulia Bissondenge, maman Colomboka, pardon. Azo saisonné bilio qu'on a. Suivant.
Zamba mbala moko. Siko mipanzi yango tokisa ngo te kabwe mubeso te. Sala zei te bosa kabo na tumba bolia bomona. Jamais sala zei. Na tokisa yango te kablo na onde na séjourner bo. Na tira ngo be pisse nango na tuko après 15 minutes. Na bandi ko tsala bambanzi na bandi ko tumba. Kande zabu. Na tokisa te. Be pisse nango ka yango na tie. Na telisa yango te na te rouge te. Yango moka ba piso na tela na uchana na mandiko tumba ngo bomona ndenge bima etela te na te aja te loko moko ka be piso na tia za ka rouge zo mona mushini rouge loko ya aja ba chaka ngo aja batu musu balia ba aja na te yo uchom musu na lia ngo te pese su malade tala ka bloka fugongo fo chaka bloko moka bo fo chaka bloko moka ka ese je nonga za ka sans aja nga telisa ngo te au téléphone, on ne sait jamais va télécharger. Quand on a aussi ça, on a un peu 15 minutes, on a un bandi. Elle a comme un tumba, Borolia, Boroyo, Capé Gouna. Oui, il était caboya. Oui, il était. Mi panja déjà na mafuta, na misunya mélange. Si on a mis où il a tout le monde inda, et puis ma mouinde. Quoi, oui, na mafuta déjà misunya et simbaraté. Si on a mis où il est ma mouinde. Et il dit après 15 minutes, na bandi ko tchongo na bambanzi, na bandi ko tchana moto, bo mo ndenge belle. Siko na moto ça la combien de minutes? Na moto ne ça pose mi panzi na tozo et ko ça suba 15 minutes de sus. Pour bando belle tina katina mukua nango. Fait belle kitoko mungwe kota. Bono mo monde. Ok, maman Kolomboka a expliqué nyonso, ba détail nyonso pona ko sala mais cotis ko sala tige ya mi pandi ya cotis binomo bomoni ba maman en tout cas ezango vraiment facilité ezango pas cité ezango eloko vraiment ya gravité mais yango ezo renia na kini en tout cas oui tozo sala yango ezo renia na kini mikolo ezakaka mi pandi ya tige tozo cotis ne bomona sala bongo cotis vient nango comme na tana dans cette Afrique to tumbango yango ezande makambu le mi pandi mon apôtre matro ça la tout lié mi panza côté sivin au monde lengi na tina kati so leto zule shek o essence na sopelango po la ka chunga na ato zaki na ndako fe ba bendu na solo fo ya ko liango essence nango essence zo bongisa mabala o zo kimisa batata bakoma na biso basa ba inde makambo essence. Voilà, bon, Moni, a expliqué clairement, Nenge a aussi la mipandinae, a aussi la tige à mipandinae. Vraiment, on va rester là avec Wilson, total. Alors, après 15 minutes, à côté, on a 4 tige, et après 15 minutes encore, à côté, on a moto et pitolier. On est là, retrouvez-nous après 20 minutes. Franchement, c'est pas pour elle a beaucoup de coco. Ce qui est les couleurs et les câbles. Tige, coquille. Voilà. Il y a ma classe.
Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre tranche, de notre émission. Voilà, aujourd'hui, de la Tsibino Nelo, ne basalaka kotis, il y a tige, donc tige à mi pandi, mikolo yango les oreilles na kin. En tout cas, binomo bomoni avec notre chère maman Kolomboka. Nous sommes ici à Matete. Là, je dis un grand merci à ma patronne Alpha. Azaka maman lambate, azapena maramba fashion, c'est-à-dire à Tonga Kapé. Donc tout y est, et pas na nion Césari. Kolamba azari, Kotonga azari. Donc aza presque na nion son à London wana. Donc so bo betika bo na YouTube bo betika Alpha Kitchen. Alpha Kitchen, donc bon, nion tout le menu, même toi même non gando, même toi même non koba, même toi même non pangolais, même toi même non pigeon, même toi même non chauve-souris. Bah menu nion nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Là, j'ai dit un grand merci derrière la caméra. C'est oui, ça sera grand merci à toi. Bon week-end à la famille Mamengi, pourquoi pas à ma chérie Sophie Mamengi, mon papa chéri. Zéphie Mamengi, toute la famille Mamengi, Dido Mbongo, Elongi, Yaba Bébé, Omoni Matete. Voilà, pourquoi pas Rodi Kitambala, Fallon Manika. Nous sommes ici avec musicien de victime, Gino Lossoa. Un grand merci. Merci avec, nous sommes avec l'artiste Gino Lossoa de victime. Un grand merci à lui, un grand merci à toute la famille Mamengi. Pourquoi pas à Nene Weti Balobi. Et lubu yango yo et miso bosenga ki ya lubu yango boke musika te bo zape te bo betaka Alpha Kitchen bokozwa be lubu nyonso. En tout cas kolamba esilaka te babakisaka kaka mayele likolo ko bakisa